Yoki pendant que poitrine zéro kanga, on dirait l'eau comme moko ekanga nanga. Comme ça na mal à l'aise, si comme côté. Dans les si comme côté, ne fallait que pas pasteur me comme il fimbi, mais bombinga ce qu'on a tolo. Na bandi kolela na chambre na ebisio na yerinois na bandi ko centre biloko na zolo tina munoko do munoko zolo zo centre pour la première fois depuis na botama minute mukie diarrhée moko salanga impossible. Deuxième jour diarrhée moko impossible. Sur la mourir na 4 5 heures ko liate ko brossete. Ba ka tete se ko ngi na monika ba yena ba 5 heures na 6 heures bazuka mai na verre. Même si on a benda so, na bendi so, boaka na verre, toi na boaki, ils ont quitté le col la miyoyo na kati na se amai. Abinanga non, ils allaient signer poison, donc poison ezaka na nzoto. Le pasteur wana akende ko luka kisi ya kokoma na succès, kokoma na bato belé, kokoma na onction. Ne basenga ki sacrifice. Il faut à sacrifier pasteur à la grâce. Pasteur belé pe bazokufa. Des fois, il y a un brusquement, accident, tout ça. Mais il y a des sacrifices. Il y a des sali par rapport, il y a des succès, il y a des macambo, il y a la vedette. Moi, il y a la vedette. Bon, libanda, surtout mon libanda, c'est il bazogawana, surtout adoration. Il y a des renanda coupure et ne l'obéit. Il y a des renenge mon nenge pas ali ko yemba, nzoka ba réalité c'est belé. Le ko écrit au Kabola. Libala ezakaka lisumu ya adultère mais même na kati ya adultère wana ya moyen pe ya kolimbisa mingi bazobala mabala na bango normal mais abali mwasi o ana réclamation moko songolo bapesi kaka chance à vivre na libala malamu pendant 5 ans il faut pendant 10 ans après réclamation elandi et trouble et complication yeba kolinga te pour l'influence kolinga te pour ozomona libanda. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac, na melaka lisu pantomètre te na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zo na kangika lito
oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki nzambe na ngai. Oh na pusi ku telefone musika prophète. My God. nazozela bino nyonso tout na moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Toza Watai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Toza Watai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, La réalité chrétienne avec Yves Ipantos, directeur d'info. L'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Ernest Mongou Mokambia Etonga Benidien na Veni Kimvula numéro 3 na commune ya Kitambo. Tous années à Walelo, je crois bien Mikaba Jinda Fungol déjà. Bande comme moni biso lisusu. L'homme de Dieu boni santé na yo, ya église Code Christ Mobile. Oui, santé ça bien vraiment nangolo Nzambe. Église peut-être que évolue bien kaka nangolo na yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Bande comme moni lisusu ça bango nini? Ouais, na pamboli Nzambe ouais permettre que na se retrouver lisusu na bande ko nyonso ba moninga sur internet. Nzambe alola pambola bino. Amen. Ça c'est bien. Alors le sambo pour que tu na séjour sur ton nom de l'eau. Le coup mwezonge pa inayo nkolo na milimo Yesu Masiya Nzambe na makoki nyonso. Merci Seigneur mon Dieu si manabatango ebele lelo au permettre lisusu to se retrouver na mabota nyonso mokili mobimba bisika bandimi ko biso na internet ngonga nyonso bazwi biso kamba biso to loba e komema édification conversion na libota na yo. Soit contrôle en tout et pour tout. Na kombo Yesu Masiya to bondeli. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, tout le cas qui est au moins mingi puis n'existe ça, tu y es tonga même. Papa Zalité a un déplacement. En fait, bit principal il y a déplacement dans le Lubumbashi et ça qui pour nani tu es ensemble na bande de là-dessus. Oui, déplacement dans la musique dans le Lubumbashi, c'est là qui vraiment pour un traitement. Donc le lengue nzamba bengela biso zel et bande et les qui tellement mingi comme c'est nzambe sans repos sans colia 24 heures sur 24 heures nzokande to bande ko détruire ba corps sans le savoir toujours la compassion ba âme sans que to discipliner ba nzoto na biso. Alors na remarqué que déjà na komaki mingi na ba oubli. En plus, ceux qui ont gagné, ils ont mutu zo pelanga na mutu. Mais na bando mo na rezaka normal, ils ont continué à servir Nzambe. Alors na kotaka retraite moko ya ba prière kanya na kotaka Nzamba révélenga que na un problème na mutu. Sengeli na kenya na CNPP. Donc Nzambe mo bina a orienter na CNPP et c'est ka spécialisation ya traitement ya mitu eza. Ton a kepe na luki docteur n'expliquer que non a vu révélation qu'on a boyeboy mais ngambo déjà personnellement na santa ka boyeboy nde ba meki ko komelanga ba examen ya ko sala ba coaching na ba pareil nde docteur a ko découvrir que surménage ezali élevé ayu ba nerf na ngeza ba nerf na ko la batio siko e vimbi c'est fort possible qu'un jour na ko ganga boye nerf katani. Alors traitement oya komela ki ngai alobi isengeli vraiment esenga repos esenga pongi. Bon le rôle là a ezala kata oye na église té
bakolanda na ndako siko ozali bakobenga motema wana mpe okokanga te fo ya kaka alors faut kende mpena mosika esika dérangement kozala te esika oyebani mpe na motu te nde nzambe asalaki ngai grâce nakendaki na Lubumbashi mpo nalandela traitement na ngai pendant 1 mois. Bon, malheureusement je ne sais pas na 2e semaine nanga poto kota 3e semaine nde naye kokutana na coup ya poison. Nde compliqué lisusu traitement na ngai parce que na 4 ans le traitement na kendelaki na accéléré na welela nano na traitement ya poison nde esalaki lelo nazonga susu nzambe asalanga ngolu na mwa santé on esalami ndenge ni l'homme de Dieu yo kepe na traitement mosusu kepe na repos yokutana ndeko apesi yo poison est-ce que ezalaki mwasi na hotel ozovanda ndeko mobali famille na yo ou bien nani oyo atieli l'homme de Dieu poison pour que tu bon nzambe alimbisa ngai peut-être kozala malamu te mpona kotémoigner je ne sais pas moi mais na yebi pasteur mo na Lubumbashi te mais na moni bapasteur baso korande ngai bavisite bazoki banimero na ngai na batu ya Kinshasa bapasteur ya Kinshasa mosusu nayebi bango te me bazopesa nimero na ngai ke non baévangéliste moko aza kuna bobenga nimero bokozwa ye évangéliste moko aza kuna bobenga nimero bokozwa ye alors ngai so baye tosoli esili bakei alors eza na moko oyo ayaki abike non pasteur moko boye apesi nga nimero na yo a partir ya poto et à partir ya Kinshasa nde naye kotala yo en tout cas nasepeli vraiment ndenge oye na mboka na biso fo na yamba yo oza mopaya nalingaki soki oza na temps tobeta mwa tour na ville tout ça bon nga mpe nasepelaki parce que c'est le seul pasteur oyo alingaki quand même afaire visiter nga ville nayebi Lubumbashi te pour la première fois toke mpe na ville mwa basite ya mike si balobi o non namingo na quartier moko boye ezaka lokola bayolo na biso bakapela kuna nde toliaka mwa soki michopo babenga michopo kuna etango mpe tokei asombeli nga mwa taba nga na bisike non bainstallation bona kolia te alamu nakende kolia na chambre na nga abi pas de problème tozokende na chambre wana Lubumbashi ntango aswimi baseli na mwa chasse na emballage bon ça va tokende bonokende mwa makolo abengi chauffeur moko amoni kaka chauffeur aye azwi biso parceque nzela oyo tokendaki nayebisi mais excusez pasteur nzela oyo namoni c'est comme si totiki chambre na nga mosika abi o te ndenge na profite nalakisa mpe église na nga lokola mpe nayebi Lubumbashi te amemi nga mpenza mpo ezalaki mpe na mosika namoni mpe église lupango monene église ya monene permanence bureau tomoni mpe motu moko avandi pembeni azozela ye ye akoti na permanence azwi mwa tabatie na mwa sani aye nango na bureau na ye na comprendre te nazalaki embrouillé je ne sais pas moi alobi nanga yo non mosali na nzambe yo banda kolia en entendant na solola na mopaya bonga mpe namoza nango normal na kati ya bureau na ye pasteur nazwi mpe mwa mosuni ya taba na le mwa moke tout ça ntango ye sikoyo ye atolinga ti sikoyo osisengo tenga bi mais nazozela yo po tolia otenga nasombeleka yo namoni ngo déjà mabe parce que ya boye kolia salenga mpena mabe mais nakopense vraiment négativité te mais bon en tout cas na silisi na nga mpe mpo nazoyoka mpena posa kolia bien te abi non tokendaki na kotika yo amati sikoyo na voiture na ye ozalaki na église aye sikoyo kotika ngai ti na chambre na nga ntango na mati na chambre c'était un certain samedi nayoki de na ceinture effet moko boya bien te samedi wana dimanche nalamuki nayoki ntotokaka bien te na butu ya dimanche namoni akomeli nga sms abiki non na voyage nake kolisi ngai en tout cas merci lundi jusqu'au mardi nabandi kosentir on dirait bapalpitation baétouffement poitrine na ngai bien te naye komona akomeli nga susu ndire ni santé ngai bien en tout cas ça va bon nakoya jeudi ngabi pas de problème sikoyo mardi wana ebandi kose développer mercredi na tongo nayoki mpenaki poitrine eza kokanga mondire eloko moko ekanganga ekokosanga mal à l'aise namikotuna bandeko baregrete bozalaki na nani oliaki wapi okendaki wapi ndenge eza boye si batieli biloko mabe ngai nali esika moko te
nalesika moko te nazali kaka pa pasteur moko ya kozonga parce que oyebi na batoka bon nayebi ye te mais aza pasteur azwi numéro nanga pa pasteur moko na Kinshasa tout ça bien en tout cas bapesi nga adresse ya tradi praticienne moko maison na soki mama bonheur to naki kuna na expliquer ngo besanga sale na nzambe ndenge eza boye oleka tokende gauche droite malamu to vidéo mara moko eloko wana faut que ça $250 bon ameke moi ko hésiter parce qu'on a butu nango à partir de 20h 22h na moni sko libume ko mi kola fimbi mais bumbi nga sko na tolo na bandi kolela na chambre na ebisio bato bazoyoka te chambre ngo hotel ki mo likolo hotel ya bakutonga pe sika sko na likolo na ki presque nga moko sko nazoganga libanda bazoyoka te makasi ya kotelema na fungwa te porte ezate nazoganga lipumu ndire ezovi mondire loka pe mako ndenge nazoganga nazobaluka nazoganga nekoyoka posa kosanza esalinga na kimi mbango na yeri noir na bandi kosanza biloko na zolo tina munoko do munoko zolo nazosanza pour la première fois depuis na botama nasandi mbala moko na kwei tani kosutuka ba 6h na bengi sku mama wana lokola bayebaki de dossier wana heureusement na numéro bayembango na tongo wana ni babandi kopesa nga ba produit na bango wana so boye mela boye batie ma ya moto rapidement mela minute mukie diarrhée moko esala ngai impossible deuxième jour diarrhée moko impossible troisième jour n'aurait eu moins différence mukie même si non photo ça la score moi texte photo yeba ceux qui poisson longo et tout ça 2 jours après même singa sur la mourir là 4 5 heures colia te ko brosser te na ka te c'est ko ndingi na monika ba yena ba 5 heures na 6 heures bazuka mai na verre même singa ibenda so na bendi so ibwaka na verre to na bwaki ezo kita lokola miyoyo na kati na se ya mai babinanga non oyo ezali signe ya poison ezalaka na nzoto faut continuer sur ce traitement na continuer sur ce traitement et naye koyoka mo malamu naye kobenga pasteur wana numéro na adresse koleka te ti lelo atikala mpe sosi kobenganga te natikala mpe koreconnaitre adresse ya église na ye te na ndenge mpe naye kozonga Kinshasa na ngolo ya nzambe. L'homme de Dieu yo ozali motu nzambe asalelaka ngolo ebele apesaka mpe aussi temps ebele ya kosunga bandeko na ba délivrance na komona pe makambo. Alors tant moshe na nzambe wana yaki pembeni na yo vision nzambe ezalaki te ou bien ozalaki sous les effets ya eloko nini ozalaki vraiment animé na quel esprit pour que olie na biloko ya moto yo yebi te explique biso non to comprendre par là ezalaki nini bon omoni nzambe permettre biloko mosusu esalemela baoyo aye po ayeba koenseigner bango koformer bango parce que naki d'abord na problème na décembre madame na ngai Mosako Lester Mongo abelaki penza makasi abande ko église te le 31 décembre à se décider comme c'est le dernier jour aya quand même prière alors tant qu'il prière malgré n'était santé na ye nzamba utiliser sous makasi la prophétie parce que la prophétie na ye nzamba sakola déjà pour nanga koloba été na kusala na yo boye mais eloko moko dia batikali nango ezali kotia le poison mais okufa na poison te vous comprenez donc nzambe ça prévenait kinga déjà le 31 décembre sikoyo le 31 décembre après 0 heure tant to songi na ndako sakola salaki crise moko ya liwa crise penza ya liwa en église na ndako na chambre na mbeto kwea penza donc bembe bondela na ganga naye komona mwa pema muke sali koningana ngabi non lokola pema ningani muke boye nakima mbango na hôpital peut-être tension na cause de problème na vue na mini pe na lipeka na kote na mutuka ti na hôpital bengi ya ba docteur tano komba ka na hôpital nazoka nzamba zoba na ngai zonga na ye na ndako bondela déjà minganga baye batali ka etana ye no bokitsa ye batali tension na tina se babika no bapsong samai ba remonter tension ngabité na ozonga na ye minganga soka babangi bakantsoko ndere trouble moko salinga nzoka na roke nzambo zoba na ngai zonga ni ndoko na kobondela na balusi mutuka tina ndako na memier zongisi na ndako prière mais nzambe aye kosala ke alamuki
qu'on a tali il on est sali boy na bengi ba médecin na tongo ba docteur baye ba sali ba examen tout ça ba comprendre que gastrite est tellement élevée bon journée ngo ali a quitté ne sala ki ndenge on a diable soit les profiter n'étant wana pour aller ba kusa molimo ne nzambe na permettre quitter ne asele que azongisa ye na bomo donc on a dit na on a dit mikoelera ki nzamba singa kinga yo offrande na sacrifice ki mutuka na ngai ndetango sikonga ne okende Lubumbashi na yo kuta na sikoyo na likambo nzambe sa prévenir ki nga na prophétie pas mon sakolina ye OK et ce que peut si soit assurance c'est pour comprendre que c'est que année oyo eza année ya blaguité pour les gens nzambe ba que ça année ya stabilité alors pour vivre stable il faut bunda. Vous comprenez, pour préparer pour vivre la paix, il faut préparer la guerre. Le bébé donc ils ont un combat et puis si biso ba assurance ya makasi et puis si biso ba mesure ya ko se protéger, il y a la vigilance donc nos moniti na tout évoluer. Voilà. Ben ce que tu bien to ko était l'homme de Dieu, message est déjà avant. Mais il y a une autre prudente, il y a pété sur le Roselango. C'est ça le problème. Et il y a le Lubumbashi. Voilà. Traitement ici, ou bien on continue toujours au traitement pour la poison. Pour monsieur un mois, 2 mois, ça dépend du niveau, dimension, degré. Il y a comme poison à 4 côtés. Ba poisson go bondenge toujours ba témoignage ezalaka ya ba degré na ba degré ba poison ya un jour ezali une semaine ezali 2 semaines 1 mois ezali ba poison retardé pe ezali ba poison à petite dose tout ça mais oyanga par rapport à traitement ya 2 semaines azwaki ba définissaki pendant que non esilaki sauf que traitement ya mutu nde médecin lobaki fona zonga contrôle lundi parce que qui c'est qu'il y a 30 jours. Maintenant, comme c'est que 30 jours, tu as coûté un poison. Tu as coûté un traitement de poison. Donc, ce qu'on a sous la scène, PP, na sala avec ces batailles là, na comme niveau ni ne peut pas prescrire sous ce ici pour ne pas continuer le traitement normal. Voilà. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba.
namoni ba image circuler na Facebook na bandimi ya etonga okabi mutuka tobite okabi yango po ekomi kobeba okabi yango po nzambe alobi opesa na etonga mpona achat parcelle ou bien na sentiment no mobite napesa nzambe eloko oyo nga mpe nasomaki na mbongo na nga eza mpe vie mobimba te okabeli nzambe. Bon, omoni ndenge totémoignaka nzambe alobeli ngai mingi amoni eloko ezalaka mo baaventure mais na oyo nzambe asali nayoka nzambe kati na ngai koloba ete pesa ngai offrande ya motuya na oyo ngai nasaleli yo sikoyo toye kocomprendre ke eza mpe na badelivrance mosusu oyo nzambe asengaka na motu apesa offrande ya motuya alors langage wana ezokisaka bato ebele bapota nga moko mpe nzambe alobeli ngai oyebiki eloko oyo nzambe alobeli ngango en pleine chair nazoteya nayoki mati kati na nga nalobi sikoyo na bato ke makambo nzambe asali nzambe asenga offrande mais nakoyebisa bino yango après wana dute nanu komona eloko nini nzambe asengi nga sikoyo nayoki mpena nzambe alobi loba yango polele nde nabimisi na bino nzambe asengi napesa motuka na nga nde nabimisi yango yo moko oyebi motuka yango très bien oyebi motuka yango oyebi yango très bien alors natali sikoyo oyo nzambe asali na motuka nini na valeur koleka motuka eza eloko moko pamba oyo nakozwa yango mpe lobi nakozwa yango mpe lobi kuna nde mbala moko nabengi directeur financier napesi ye contact baluka bateka motuka lokola mpe toza na problème ya kosomba esika ya église mutu oyo bande kobombela biso mbongo akufa liwa briske makpakpa akufa alors esika bande kobomba mbongo eyebi te famille baluka mbongo emonana te parce que nzambe alobi nange non il faut opération wana ebanda je crois yango alikaki ngai nabanda nani kofungola porte nde bateki motuka wana bayeli ngai mbongo na bino mbongo yango oyo bapesi directeur azwi mbongo batie na kati ya kesi ya achat ya parcelle tobandi mbala moko chaque fin du mois mona nyonso église apesaka au moins $2 po toluka koma tokosomba parcelle ya nzambe. Ok, mais ça évolue quand même. Bon, déjà beaucoup de niveau. Donc tobandaki kaka na mois de janvier ntango nzambe asengai motuka nde tobandi yango mbala moko na mois de février tozwaki déjà $300 soki chaque mois ne fût que 300 ne fût que 500 bon na bandeko bandaka biso mpe na internet bamosusu mpe bakoki kocontribuer tout ça eza mpona intérêt ya nzambe et tozocroire ke ti tokoma na fin de l'année nzambe akosala miracle. Est-ce que ezalaka important kotape na édifice ya nzambe kotya mwa eloko kocontribue na kosomba cher kosomba banque kosomba achat parcelle nde tomona esalemaka kosomba mwa taki tchaka etonga est-ce eza mpe na mwa intérêt moko mpo congolais alingaka bon chrétien disons alingaka mwa intérêt moko ezala na likambo mosongolo pakala est-ce que intérêt mpe ezali soki opesa eloko na nzambe mpe akoki kosala ata na mwa likambo moko ekomeli ya mabe intérêt eza makasi na biloko mibale motema oyo ezopesa mpe na esika oyo ozopesa kozala bisika mosusu opesi me basaleli yango oyo esengeli te. Vous comprenez? Lokola ozwi graine na yo ololi yango na mabele ya malamu yo olio na mabele moko ekauka ebota te de badiférence ezalaka ndenge wana mais motu nyonso asalaka acte ya malamu devant nzambe ekendaka gratuitement te parce que bible ezoyeba na biso na hébreu chapitre 6 verset 10 nzambe aza ingrat te mpo abosana ya malamu oyo tosalaka mpona ntina na intérêt na ye même ndenge bible ezobisa biso na galate 6:9 koselache te kosala malamu po te malamu ozosala okobuka mbuma na yango au moment opportun. 1 Corinthiens 6:9. Donc je crois yango nde ezopermettre biso toyeba kosala toujours malamu kocontribuer na mosala na nzambe eza na litomba moko makasi. Voilà, dossier ya ndeko na biso Mama Lydia aussi l'homme de Dieu azali bongo pe moko kati na kati elanga ya tata l'homme de Dieu azali bongo mokambi pe etonga monene azali mobali ya Mama Lydia divorce de Salema mama divorce pa ya basena nzembe ezo continuer kaka ebite nini vraiment eriko kabola bana na nzambe mibale soki ezali infidélité te soki be ezali bondoki te bon bondoki toyi kosambela elongwe mais siko nini eriko kabola bandeko mibale oyo bazali ba chrétienne ngai nakokota na jugement ya koyeba te kozala boyeboye mais en réalité bana na nzambe oyo babalani bakokabwana te omoni mabala oyo tobalaka ezalaka na baobjectif moko songolo
soit elandisamaka na bainfluence moko songolo. Parce que libala il faut okuta na chance et okuta na oyo nzamba bongisa pour na vie na yo. Le mariage c'est comme un point de pénalty qui ne donne que deux résultats, soit au raté, soit au marqué. Mariage peut être ndenge moko. N'embaka professeur moko à l'université, alobaka na ngai asali constant à comprendre que réussite to échec ya mobali ils ont dépendre na mwasi oyo abali. Donc pour dire que le mariage ce n'est pas que le bagage na bali pasteur ndena kovanda kimia pour moni pasteur ayebi liloba na nzambe tout ça. Okobala un grand pasteur, un grand prédicateur, un homme très charismatique. Mais il y a un caractère mabe parce que la vie à Libanda, la réalité vie à Ndako et que c'est. Vous comprenez? Alors pasteur a la vedette, moyen a la vedette. Bobunaka Libanda, surtout mon Libanda, c'est il bazouagawana, surtout adoration. Yo katon dire Ndako père el ne lobeli na yezaka ndenge moko ndenge pasali ko yemba nzoka ba réalité c'est belé par rapport à vie à Libanda na vie à Ndako. Donc les gens mingi bakuta na basi oyo bongisa mapona bangote mingi bakuta na mibale oyo bongisa mapona bangote ya komoni au fur et à mesure bali ko évoluer oyo batama na nkuku ezuma muke ti eke ne kopanza bango mais libala o nzamba sangisi quel que soit le cas et ko karbonate ben Biblia elobi nini bato ba divorcer soki nini ezali ya mabe na kati est-ce que fidélité moi c'est bolambate moi sayebi musala ayebi ko mosali conjugal na été moi sayebi ko respecter mon bal na été ndenge kabola famille ou bien infidélité ou soit choix mon bal yemo bon na limisa moi sinanga ta sali mabe atabi maina mon bal songolo pakala mena limisi oui mon bal est na pouvoir et loko ekiko kabola libala ezakaka lisumu ya adultère mais même na kati ya adultère wana il y a moyen pe ya kolimbisa. Il y a vraiment moyen de kolimbisa parce que au moni ndenge tolobaka tozana badame mibale tozana dame ya liboso o tobengi Adam na Adam ya mibale o tobengi Jésus et nalobaka soki Adam ya liboso a échoué na mission c'est parce que abotamaki mbala moko mukolo avec une expérience pendant ya vie. Le deuxième Madame Jésus aux Nzambe parce qu'à la Jean 10:30 moi et le Père nous sommes un. Au lieu ayaka lokola Nzambe akita lokola Nzambe to lokola mutumbala moko meye aye lokola bébé. Na kati na bébé wana ba gogola ye ba gangela ye ba tinda ye vous comprenez. Alors akoli na formation moko boy songolo. Ne pesi makasi ya koyeba kolonga bitumba. Alors fiançailles ezali kambu ya pardon libal ezali kambu ya précité. Libal ezali kambu ya prestige té. Ezali kambu ya course té ya concurrence té. Libala ezali kambe kozwa temps et na temps on est kosolola na moi si to pe na mobali okoyeba ko découvrir famille moi si to mobali okoyeba nini ezali ko influencer to ko dominer famille wana est-ce que nzamba ko permettre ngana ko na famille o influence ko za na famille o nzamba ko sunanga po moi si abi na kati na influence wana parce que mingi bazo bala mabala na bango normal mais abali moi si o ana réclamation moko songolo ba pesi ka chance à vivre na libala malam pendant 5 ans il faut pendant 10 ans. Après réclamation et l'andier, et tes troubles et tes complications. Donc makambo belé et batami na kat na ba vie ya mabala. Il y a la Bible dans Proverbe 29:18 quand tu n'as pas de révélation, le peuple est sans frein. Il faut koyeba kolingate pour l'influence, kolingate pour ozomona libanda parce que la vraie beauté doit être la beauté intérieure et non extérieure. C'est voilà. Ça. Merci l'homme de Dieu, mais biso tozoaki information mon source pour na yo papa. Balobi oyo amekaki bon amekaki koltela yo poison ezali moko pe basana nzambe azalaki na loge basengi sacrifice ya ndeko moko azape mosana nzambe pour que lupe mane mata et ben yo bombeli biso olobi te papa to ebité ceux qui van dégonter pesa bango raison ou bien to pesa bango tort. Bon, je ne sais pas ce qui au peut-être mais ezalaki ndengo comment témoigner bon moni ko témoigner via basali na nzambe des fois ça la rapmo passe mingi et après avoir kozwa ku oyo nde tokotaki mabondeli pona koyeba pona nini esalemi ndengo wana nde na kati na mabondeli nzambe azo révéler biso que pasteur wana akende koluka kisi ya kokoma na succès kokoma na bato ebele kokoma na onction
ne basengaki sacrifice il faut sacrifier pasteur oyo aza na grâce bon lokola azokende ya basango parti ya kishasa ke évangéliste wana aza na grâce boye tout ça on dirait ce que sango azwi awa eza bato baza na bacontact na bango kuna nde sikoyo asalaki sacrifice wana mpona bakisi na ye po misala na ye kende liboso yango nazosenga mpena pardon na entre parenthèse ekoki mpe kozalaki bapaster ebele mpe bazokufa des fois baliwa moko brusquement accident tout ça mingi mpe ezali sacrifice ya basali mosusu mpe par rapport ya basuccès ya bamakambo bazoluka me biso moyo tokɔta na bajugement wana eza te nde ntina oyo naboyaki memi kotémoigne yango. Merci l'homme de Dieu, je crois que tu as ma casse dans moi source quoi. Alors, tu as souka l'homme de Dieu, li lobana bana nzambe ni surtout, ba opi ba yoka kiango, bazaki touché, ba lelaki, ba sambelaki, abonelaki nzambe pona yo, pour tout le monde même tena yo, eza ko kita makasi, yo da muta pembe makasi, mutango yinde comme le la biso bo c'est que santé vraiment ezo kilema bien té. Alors, programme ya tonga nzamba lobini suku na mosene nzambe wana est-ce que punition ezali manone ezali ou bien nzamba limbisi na mabeni so salaki numéro de téléphone et puis prier na suka pona bano bota la bisonis ouais pona mosali wana nzamba lobi ezali susu dossier na ngate comme dossier na ye donc na tiango na motema na ngate pona etonga chaque année tokendaka prière moko na zamba ya luzizila tokendaka prier pona ko desa nzambe ba requête na biso ya année. Tout ça, le sacrifice, il y a offrande de mourir chiffre 12, où symbolise toute une année. Et quand on a vu sur Internet, et belé au Bakoko Yate, Nzela ya poto, batinda ka sujet na bango, na offrande de la bango chiffre 12, des bisons de na rebonde de la place na bango par rapport à sujet na bango. Donc pour la année où toko kende le 28 février, le 1er février toko Tizamba, le 2 février et pendant le 1er mars toko Tizamba. Le 2 mars, nde tokozonga. Ce qui nous a permettre le 30 et le 31, Moussakoli Esther, avoir une action pour les mamans et les jeunes sœurs. Bon, ce qui nous a permettre les sous le 30 avril, nous avons réuni avec couple. Et ce qui nous a vraiment permettre de faire ma coquille, le 7, le 8, le 9 août, nous avons une conférence nene, il y a Basali Nanzambe, où nous avons vraiment. On a partagé les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, thème intitulé sur créer pour servir Dieu. Nous avons surtout soutien na bamisala wana. Petokoti na lancement ya achat ya parcelle, bandeko balingi ba soutenir musala nzambe na kosombela nzambe isika bakoki toujours contacter biso na plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851. Toza la chaîne na YouTube Béni Dédié TV et c'est que ba programme nyonso ya église et les kaka. Nena dimanche tout le programme église chaque dimanche à partir de 8h et chaque premier quitte dimanche à partir de 9h30. Donc, on va contacter Ernest Mongo numéro na WhatsApp, elle est 24 sur 24. Na Facebook, on a Ernest Mongo. YouTube, on a Béni Dédié TV. Nabondeli. Le coup me pas na yonko na milimo Yesu Masi ya Nzambe na makoki nyos. Merci Seigneur mon Dieu, Nzambo permetta ki tous les kasus. Na banzele bandeko nyonso ba yambi biso na internet. Merci Seigneur mon Dieu, tikete oyo tolobi Nzambe. Ozali pasi pona bandeko mosusu nkolo limbisa biso mais ozali makasi to encourage pona bandeko mosusu nkolo soutenir bango basala susu malamu ba kesusu liboso pona gloire na yo na kombo de Masia to bondeli amen. Nzamba lola apambola bino. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Saya
Business.